tant que bafan nebi que moi dire aux ala parce que adeta rotika biso subitement boyete to kufe belé adete akimpui akufi penza na maladie nini po mokili eza na doute na minto oyo mais batu mususu mokili balobi ke adeta kufina sida to ape bana e amona ndako peso makambo esimba te bana pe fo batu na papa ya nini ba musu balobi ke adeta kufi pona makambo lopanga famille frère Patrice Praise tozonga batu esala ndenge nini wana pena Praise biso to abana to ana droit au pesa cette explication ke batu balobi mais bon Nzambe a décidé à détatiki biso www Congo Masolo Congo Solo là.com avec Congo Dialogue, assurance et puis Makambo danger dit. Chers amis internautes, bonjour partout là où vous nous suivez. C'est toujours dans le cadre de notre émission sur notre chaîne YouTube que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, nous sommes encore venus une fois de plus pour vous parler d'un sujet qui est très important. Il y a des matanga on a sorti kotika biso ezabongo ADT Akimpui. Bon, tout cas vraiment kotika événement au boete. Tout le temps que bato yo balinga chronique musicale mingi. Il faut États-Unis peut vraiment tout vendre, tout bête pena masolo parce que tout cas kotika on vraiment les caté quoi. Ya mboni biso le to yaki na cadre masolo. To bendani mo mopandi mokie, to meka mpe ko lobela ko bête un peu masolo ngoto basoki vraiment ezandenge nini. Ah maman kombo nani s'il vous plaît? Ah kombo nanga Lina Pembele. Maman Lina Pembele, na droite na ngai toza pe na invité na biso mususu. Maman bonjour, kombo nani? Bonjour, kombo nanga Karine Mali. Maman Karine. Maman tolinga to meka mpe ko tuna air bozwa ki nouvelle wana personnellement esala ki ndenge nini? Bon, personnellement ça lenga passe. Pour azab vieux na linga mingi. Azab maman mutu na linga ka tozala na tout le temps na téléphone a conseiller ngai. Et choquant, on a dit musala, ça lenga passe. En tout cas, ce qui est vrai, nouvelle wana et bousquilagi pesa y passe makasi. Mais maman n'a habité, mais comment ça fait-il ADT tozagine très bien. ADT a belagi bien sûr gane tozoyoka. ADT comme déjà bien mais si bitement tozu nouvelle wana ADT tiki biso. Na habité au ezamba libosote maison mère ma mouvement qui na façon mo boye étant que ba fan nebi que moi dire aux ala parce que ADT rotika biso sibitement boyete. Bon nga personnellement ça la passe parce que on a vieux nanga kati. On a vieux nanga tozaki taka na longwe North Carolina na état mususu na futi bien nanga avion pour na yati Kentucky. Donc fallait kanaya parce que na monnaie que na North Carolina to lala. Ba osa makama oneti balingiti mais wana avion nanga na mona ke ba conseil ando pesa na téléphone et l'équipe mbongo ngana obebi sa mbongo ya ngwe lote via mutunde muteleki donc et ça la nga passe parce que to ki belé batu balobi mais bon Nzambe a décidé à détatiki biso to le la ka passe na motema to mituna ya moko Praise et anini to kufe belé to ape bana e amona ndako peso makambo esimba te bana pe fo batu na papa ya nini. Vous comprenez? Mais et ça là passe parce que ADT azaki mutu abatu. Aki vraiment mutu abatu azaki yaya ando conseiller azaki toujours wana. So on a besoin o eba information à groupe ADT bando zang sate. Ba live bino boyebi. Le taka tondimi to longa na biso na beta na biso to tikamisa na biso to ya. Eza manque à faire te. Mais ça par rapport à considération à mutu. On comprend, mutu n'engo zako considérer par rapport à n'engo pas bandé ko considérer yo. Eza batebele ba kufa, mais to futa so ba bieto ya na bisote, mais ADT azaki ya baleki. De so ka e poto a ozong so na temps a expliquer yo via poto, a so petit nga na bando ya poto liboso na yo, petit faut tambola boye. Peso seli ba conseil na e en tout cas e simba. To longola non ki ADT à part. On comprend, to longola non ki maison mère, ai azaki yaya. Donc souci parce que tu perdre mon nene mais Nzambe m'a décidé toi na autrement on l'obate depuis na yango na encore le bébé parce que na un choc Nzambe quand m'a décidé bana kin bana monde entier beau comprendre que non ADT Akimpui azaki penza mutu mukete donc ce to moni bande on a so vendre penza boye ba se permettre ko futa billet avion ba ya penat 6 places to en état na biso ba se déplacer cela veut dire que non ADT azaki penza ya rande bon ba lobby.
Ah, ndeka tolobaki bozo mona bande on a bazo continuer ka koya. Donc pour dire que ndeka tolobaki to amana kata matanga. Yango wana mais to into tuna mutuna mo maman Karine. Yo le bi ADT ça vraiment bureau ata pena parler. Mais ce que to linga vraiment to yeba tant que moi na parler. ADT akimpui akufi penza na maladie nini. Pour mukileza na doute na minto. Réponse avec to bi pena que to Jean pa na yo. Les kambali oyo ya pasi. Ngande na web sabino na début juillet awa. Nga benga ADT, tusola na ADT. Est na petit na mali. Pas no benga petit na mali. Santé dérangé nga. Mais na yebi ke osimba nango. Vous comprenez? À vieux. Santé dérangé vieux obelani a petit na kepa ba médecin malade ezo mona na te. Na yebi c'est vieux. Na niveau poto malade mona na te via epsinga ya bino bo sambela ka to changuka na mabondeli. Mais mokili tellement li ko loba mokile loba kaka po mokile loba ka le longa Karine na nga boye eloti ta na kufa ba o ba yebenga e komi o boye bon toko na koko connaître nga personnellement na ko confirmer parce que nga ta na solene na juillet awa a esenga ka ke santé dérangé mais batu mususu mokili balobi ke adeta kufina sida ba musu balobi ke adeta kufi pona makamba lopanga famille. Mais elle a essayé de passer parce que au moni kin bilobele le kimingi. On comprend kin et abilobela et bo sambu samutu. Quand même, faut qu'on respecte mémoire à mutu. Adeta kufi pour na lopanga famille. Ah, d'autant adeta dans sa réunion lopanga famille na bango, bino bozuna bino ka ba téléphone lokwa mundela facilitane kindoki, to check caméra cachée, to banjo filmer ma famille à battu. On comprend? Toi quand même battu to leki na bande de l'école. Na manqué moutouté, mais tout la vérité. Et ça, analyste au sala, frère Patrice. Presse. Hein? Quand même, bon, les cas na TV. Bon, ça, les réunions. Pour nous, yeb, ça va tout faire, ma kamalopang à famille. Presse. Presse. Tolinga comme mingi. Quand biso photo, biso ba défaut, biso pe photo, biso ba qualité. Pour na batumsu ba pembe, no ba lempa ko kapo, presse, aboa kanga libanga. Mais net biso be tona so libanga te tona biso ba fan na yo mais to e so vérité prise e kota ki ndenge nini ba filma ngwe le katina na TV net biso ba privacy ya mutu vie privée bo l'exango na TV ndenge nini et ça la men ndenge nini wana pena prise biso to ba no to na droit au pesa cette explication pour eza magité eza kindokité kambala moko boye bo sali réunion na famille bo bandi ko témoigner et ça qui makamba famille babi qui se sent piqué connaît l'affaire to lo ba vérité to accuser mututé to lobité que preso ebi to lobité que nini mais comment se fait que beaucoup ça réunion de famille bon les qui sont na TV muta filmer ah de temps muta na kota ka filmer attends na téléphone oh mon a geste muta au sala quand même on comprend. Et ça là biso passe. Comprendre? Ba mako lobby ah to vanda ka bo encore biso pe na poto so utino musala. O sa ni to e ba tama kambanga ADT ngwata. Ah mba mona ba chaîne. Prise. Ezaki monté, ezaki boyo kana kipo français lobby qui s'excuse, s'accuse. On comprend? Boye be loté mais elore salami mbala moko et l'équipe mbala moko na ba chaîne. En plus, bon lobby pelote, pas jusque là doser la droit de réponse. Bon lobby bon réagir pété. De ça sont vraiment passés parce que on a un mutu na yo. Net ngale na beso na ibna ngelote. Na ole kana na luka na sale loro moe le ka au vu aussi de tout le monde pour anine. Vous comprenez? Donc frère Patrice, presse tozo nga batu. Hein? Et là quoi na et ça biso ba fan passe parce que ADT modèle a bundela wenge toyebi eleki biso nyonso o azangi koyeba zati pas na ba dernière minute ADT kutuye o sentir que nzoto santé dérangé mais on saka ba live mais bo permettre ba tumusu ba lection na ba chaîne na bango ezaka buzz comme ça bazo ba vu ba kamata ba lia mbongo na bango prise en tout cas côté on a vraiment net biso na ngam na biso aux États-Unis to sepela na ngote sepela na ngata mukiete. Tout le bas franchement, tout le bombe l'autre, tout se peut dans l'autre. Donc, comment on a que
ADT akufi biso to yebi ADT asala kai pa na maison mère ADT ndazana akenda nete o onatra akenda na ete o soki compagnie nini soki ofida te ADT asali pour la maison mère mais comme la vidéo a ko circuler et au finga mutu sans blague et ça au finga mutu parce que quand tala o nyoso présent nango to lo ba vérité ko présent bien ah dans ADT akufine pour na lopang la famille il y a Patrice P olekino na o comprendre na manke mututé na obenga bien yaya po aza yaya ya président biso mais attends que ba fan top na droit loba to ba baba te to pe ba avec le to mona makambele kaka po to ka mboka busy bwana mna tante mais ya makamso swaka o comprendre ya makamso swaka adeta ki na mwasi azaki na mwana aki na ba famille o comprendre oya lo ko bo finga bango bando vivondeni tala oyo amsusu to mona ngona miso bo moto bo to mona ngona on a miso molimo de tolo ba vérité oyo la biso ba fana maison mère to finga Blanchard Mosaka avant dans le pan wa famille chez maman na papa place Ngulumela au moins tant to boire so ilikolo tant on déplacer tes zone lo kanelungi eza eloko esali biso na maison mère de ADT grand combattant ya maison mère mais azaine na lupangu te azaki ne loko te akufine pena pona lopanga la famille en plus vidéo ya bongo biso peto tiki na biso ba fana maison mère et les kanango na ba chaîne scopo ni biso to finga Blanchard Mosaka so biso mo pe na maison mère to vivango de ADT abundi na ye kapo eloko te mwasi na ye na mwana na ye eloko te e sonit praise e soni e sopi biso to mona biso ngote po to abata minoko mais sopi biso et sopi biso dans le sens que to seka Mosaka to loba to lopo biso bata maison mais to amunoko to ebo loba mais ADT oyoyo azaki yaya azaki nyoso pona biso azaki combattant asali ya minene de yepa kufine na lupanga famille ah da ADT kufi pona lupanga famille ah sankara yaya to yebi ke yo lobaka ozamunoko mais na minute oboma moto tika na makele bele parce que biso mo pe eza soni zongeli biso o seka Mosaka aza lupanga famille ka ADT pe kufili ko lupanga famille muta confirmer o ya Patrice praise o lobe lote de ti ADT bunda na ebongo for nothing o bangle baloba for nothing de eza soni to loba mingi te sankara bana kin bana monde entier j'espère bino mon robo mona balobi lelo na kati États-Unis d'Amérique donc motero pela na ninga osaranate car ADT akufi mais na minute so na sabino ba fa na ADT ba bimi elbele ba tomoki donc ela pena ko inera somo balobi États-Unis mote peli na ninga osaranate maman na ngai na par na yo na ebité so moi le balo pe kozala par rapport à station tozana ngwa lelo na likamba ko lo ba su ezate na lo bandeti nini ndeko na Karim Mali a déjà lobi qui est important na ko loba tu vas na passe dans mon thème et tu tires kana choc donc balobi choc donc mitema benezoki na bike masolo to beta o donc maman divine mec place azali balobi maman rythme ya malabel balobi oyo ratarate balobi Patrick Mouleba le porte-monnaie magique. Donc l'américain quoi, motema ya Elda Kajing, la femme du patron. Balobi donc babi esoko kutene bo sololi après ko solo la okenda ku donc rio na rio. En tout cas merci bana kin bana monde entier boki masona soto zaki na ngwa solo un peu kwa lelo. Bon siko maman tebi ke de ya Kimpuyi ADT ezoki ta déjà Kinshasa. Na tonga lobby ADT ya Kimpuyi corps na yo déjà na Kinshasa. Na ebité mot de la fin ou soit conseil à couper ça par rapport à arriver à corps na ceux qui ikoyi kozala quoi. Bon conseil na couper ça kaka ba sécuriser dans nos public bo yawana nyonso le kana kimia po mama matanga za ska ba désordre za kebele so tout en sécuriser suré mama so le kana kimia et les katendenge le kaka ya mondibi mususa ko yaba kotisité mususa ko yaba désordre et ça la mabongote po ya di amuta batu nyonso nous nous linga matanga na tout ça pour ça ma kimezala président pour ça ma kimezala ou azan pour ça ko tala aya
Vraiment, merci beaucoup. Merci pour na conseil nayo. En tout cas, président de la forêt, bafa na ya maison mère bango to lingaro tellement mingi. Soro moni le États-Unis vendre c'est décidé. Babeta ma solo ya pasi o yezu biso na kata ya maison mère. Elingi la sapena ke ban États-Unis, biso nyonso toza de cœur avec vous. Tozoli la ADT ya Kimpuyi ensemble. Prévane bafa na bango bavandi. Bazoli la ADT ya Kimpuyi. Mot de la fin nabi ke ikozanga te na part na yo. Moi ba mabanga ba dédicace moi ba mbote bato bazolando ba ebio esala bien. Ya na sepeli mingi na ndongo pesinga mkro ya loba. Moi libanga na ko loba kaka. Na sepela mingi na ya na nga bibishi bomputu. Na lek na Gladys bomputu na Sidia Kiesi. Na linga bango mingi. Merci beaucoup. Biso be to profiter vraiment l'occasion na to pesa mbote na Boule Galiano. Motema ya Asa Boule. Donc bambote na bino bisika bozali to bosanité Adolphe Mbodo babi Mister 001 na kati Atlanta babi kuna donc match ça bien quoi. Maman to précisément na souka maman Karine. Moi mot de la fin, moi ba salutation na part na yo sogezali au sala bien bazolanda biso quoi. Nga mot de la fin la nga prise nga na ba regret. En tout cas pena na tikali na ba regret parce que ADT a koufi et l'autre côté. Atiki rien, soi-disant, bitumba lupanga famille de bomi. Donc, conseil na opé sa prise, amekama au bon sapona ba bureau ba tikali, ba se retrouver quand même parce que amusa na bango, ba kenda na bango na trato fida te po ba iba. Ba zoraka na ba biso ba fan, vous comprendre. Donc, président Bongisa pona ba bureau ba tikali et a Sony. Bana Kishasa corps ya ADT comme ezoko makin na ebte so ke komi déjà parce que biso a to ba heure mon côté mais na ostenga na bino bo chama boko na bakulu na nyoso bolinga ba cha désordre parce que a kine muta désordre te maison mère pe est synonyme ba délinquanté et synonyme que to sepela na musique na biso po yango longola biso ba stress et consola biso donc président ostenga ka sécurité za la renforcer. Et na kopesa quelques salutations na bateau na yebi en passant na pesi mbote pa camarade nanga Nancy Mbala na Bandal yo yebi masolo masarangai Tanya Tedika babi na Kentucky Tanya ndazo chakimia Tanya nde ba problème Tedika nde ba problème papa donc na pesi mbote na pesi famille nanga nyonso mbote na pesi baninga nanga nyonso ifasik nga camarade na bino nazanga ba koto yo na eloko minga olobate nde bino mo bomoni kama ndenge lekito na matanga ADT to leli bat bavandi to pandinga kuna futela bien na oti North Carolina musika mais na eka kolela vous comprendre odra disenga bambote mingi kuna la men na yebi ke na ko bwaka bino nyonso tuté Patrick Munganga na Illinois babi yo nde ba problème informatique yebi yo Marie Nguya na kati ya Paris na Jean-Paul Munganga na kati ya Paris na pesi bino mbote. Il y a trop pour bino boyebi ke boza awa. Mbote mingi. Merci. Merci beaucoup bandeko. To kombo presque na suka émission na biso. En tout cas na rosenga to telema na biso ata parce que tout ça déjà presque na suka émission na biso. congodialogue.com congodialogue.com